Antonio Guterres apameli makasi bobomi ya bakima bitumba tukumitanu na mwambe na bakodeko na savo na jugu na Ituri. Kalaka mokonzi ya ONU ya sengi bakonzi ya RDC koluka bato bazali na mokumba ya bobomi boye pe komema bango na bazuzi. Russie elobi ezali kopesa maboko na makasi ya États-Unis na bikolo misusu bazali kosala na bitumba na badongolo meso kolanda bobomi ya mokambi ya lingomba État islamique Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Mokonzi ya États-Unis asakolaki ete mokambi ya groupe État islamique amibomaki na bomba elongo na libota liaye na misala mpinga ma Amerika basalaki na Syrie. Entraîneur adjoint ya Egypte asengi ete CAF epusa mokolo moko match ya finale esengeli ebeta dimanche na Sénégal. Egypte eleki na finale sima na kolongola Cameroun na batir au but. Entraîneur russe ya Maroc alobi andimi kolongwa soki Maroc ekei mondial te sima na ba match ya barrage esengeli kobeta na RDC na mars. Maroc elongwaki na quart ya finale ya CAN sima na kopola 1-2 na Egypte.